Peuple de Sion na pesi bino mbote na kombo na Yesu libota na Nzambe ya bosolo. Nzambe na bino avandi na lula na kiti na ye ya bokonzi. Ya solo Nzambe azali. Na baye bamona Nzambe te ya solo Nzambe azali. Na baye nyonso basala na visitation te ke molimo mosantu azwa bango amema bango na likolo selon ordre de l'Éternel. Nzambe azali avandi na kiti na ye ya bokonzi. Trône ya ngolo ezali, trône na ye ezali ya gloire, ya kembo. Pesaka ye merci, il est bon, il est tellement merveilleux, Dieu existe. Na moto aza ko croire que Nzambe azali na bomoi, yenda kotatola na ngai na Romains 10. Na tongo lelo naza na révélation pona passer, na yebisaki bino ba mama o balandaka nga bokoma ba révélation kolo apesa ngai na lisungi ya molimo mosantu bonotaka yango. Oyo kosalama totie oke parce que kosalama na ntango nde na ngongo na ye me Nzambe alobi nasalaka eloko moko te saki na révélé basali na ngai. Lokola ye pa kontaka nga moko ya bana na ye moko ya basali na ye nde pa yaki kolakisa nga nayebaki te. Nayebi nani nakabola na bino mpo bozala bosutuka te to se préparer mpo ntango toyebi te. Bato oyo bakokufa bazalaka bapayen te wana boyeba yango mpe bandoki kaka te. Nzambe akolongolaka bato bato oyo akolongola na mabe na wamoniki bakende bapema atinda bato mosusu bakei bayaya na biso bakufa oyo papa lemoloto basala ba 120 te akufi akepema na lieu de repos. Ça veut dire liwa eza kaka te mpona moto akoma na 120 ans. Mpona nini ntango mosusu yo eza ava 120 ans oyo motu ezali ngai na yo tobongisa ka apparence te motema na biso. Amen. Totangi na biso na Bible ya Romains 10 totatoli na 9 totanga 9 10 11 tosote totangi 13 mpona lingaka 13 mingi na 9. Ouais. Je lis la parole du Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Yesu azali kolo pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema pe soki olobi yango na miso ya bato Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo. Po yo bika eza na te po ndima na kati ya monoko. Po yo bika ezouta nde na motema nde bimi na monoko tatoli nde na tatola boye. Ezala ngaka bika na monoko te mais ezala ti na kati ya motema po ezobanda nde na motema. Pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Po yayaki kopesa bomoi kolongola soni na kati ya bato. Atosala na mabe ebele na vie. Soki obandone chemin mabe ozongi likolo lobi ozongela so mabe te. Nzambe alongola osoni. Nzambe alongola nga soni. Na bona akoseka totanga parole du Seigneur. Mwa bino mo boseki. Tanga Bible, ça la concentrer la profondeur appelle la profondeur. Ya solo ekomama boye. Moto nyonso oyo abondelaka kolo akobika. Tango oyo ezali tango tobondela Nzambe bosantu Nzambe ya Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tango oyo tozali eza tango tobondela Nzambe. Est-ce que kobondela Nzambe biso tolingi tobondela Nzambe? Est-ce que eza kaka ndenge makambo ye biso futo fuka matobondela Nzambe ayokela biso mawa épargner biso na makambo na bité? Po anini na moma oyo eza moma oyo ya lobité ke ayokela biso mapona ko épargner makambo ekoma te. Non non non. Eza bon te. O esi ekomama bosolo eza monoko na ye. Chef de mensonge déjà boyebi eza papa wana. Mais ye azana bosolo. Lokola lobi ke tango tozali de séjour de mon fouet et tonda. Ta auto zali toza déjà na kati ya Bible ya Apocalypse tozobandi ko consommer Apocalypse. Eza Bible déjà komama pona ba o bakoya sima biso ba o génération lelo ekangi nde biso na génération o. Aba biso ba mama na biso bakei ba mona ki onte ba o batikali eza génération ya Caleb, génération ya Josué, tika basambela malamu po ba mona terre promise. Mais bato ebele fu bakende po Nzambe a yango Nzambe alobaki
eza te nzambe ayokela biso makambo ekoma te nga na mekai koloba makambo ekoma te alobi te fo ekoma mpo emema bino s'approcher vers la fin s'approcher vers la fin yango moni bato mosusu bakobanga mpo eza ya somo baprofite bateya ke yesu azonga eza moma oteya yesu azonga te ke azonga na temps wana te eza moma okopréparer église maintenant na rencontre du Seigneur Jésus de Nazareth. Mpona nini koya na ye sikoyo ekomi pembeni? Eske ntongo koya na ye ekomi pembeni eza mpo toyebisa bato 5 ans ke Jésus aoya? Non. Eza mpo topesa chiffre yesu akoya? Non. Soki tu makambo azoyebisa ngai ekomi deja pembeni, makambo nayebisaki bino ekomi pembeni, ma apesi nga ka mwa te, apesi nga mpe ka ane te, malobi ekomi deja pembeni. Ozomona que la volonté de notre Seigneur Jésus ekokisama. Avant tokota na video na biso tobondela nzambe bosantu nzambe Israël, le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers. Namba asali bikila mwasali banzete bambisi na mai oyo alobaki la lumière soit et la lumière vit, le créateur vivant aza vivant aza na bomoi akufa te aza na bomoi apemaka me banzambe mosusu bapemaka te yaya bana bomoi te tobenga boka banzambe non bomemela biso ni soki biso toleki bango biso topema toa na bomoi bango baza bakufi baza isu na bomoi te alors moto azali na bomoi aza na ntina koleka moto osi deja kufi mpo ya kokochange makambo ebele me ya kosalela te bible ezoyebisa biso exemple ya lion oyo si akufi na chien oyo azali na bomoi nani oyo aza na valeur ozokomprendre yango na meme biso banzambe oyo bakufa wana biso toleki bango na nguya mpe na makasi mpo biso tokoki kochange mpe kosala makambo ya minene parce que toza na bomoi avec un autre Seigneur l'aide ya Saint-Esprit tokoki mpe kobongola makambo mosusu oyo bango bakosala lisusu te basi bakei nzambe aokonte na biso bavivant mpo ye aza na bomoi amen yango na appuye soki babaccroche so babatalela moto aza na bomoi l'eau de la vie nzete ya bomoi kangama na nzete wana mpo pesa mbuma malamu nga mpe nayaki moyibi na krocheka na singa nzete ya Jésus ya bomoi tala ndenge achange vie nanga moni le problème eza ke soki osakroche na nzambe ya bomoi pe changer ta vie banda kolatisanga basinga fumbwa na loketo ava tosambia toseka nanga mwa koko na biso abenganga koko bamama biso yaka bolaitisa esinga loketo masuba eleki makasi azosuba mingi tala badra ndenge azopolisa lokola basubi 2 personnes 3 personnes meka motu moko botia esinga na loketo batianga singa fumbwa yaya na loketo ezosimba te nalata singa nini te nalata nini te yaya ngai oyo alia oyo me nalia eloko te pa Jésus namela eloko te pa Jésus apa makila na nzoto na ye oyo ezali liloba na ye cher. La parole du Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Liloba ekangolaka. Bible lobi na 13 na Romain avato sambela. Mutu nyonso asambelaka nzambe akobika. Na sambela ki nzamba bo santu. Nazali kokende kokwea kwa na beglise kuna kobaluka koluka bolamu na ya kangolanga. Et l'affaire est attendue. Aujourd'hui, je suis délivré. Nazo témoigner monene na nzambe akangolanga naza na expérience na Jésus. Ya onto boyebisa nga Rebecca et Jésus aza nzambe na biso te nalinga na kolanda bino te ponga na yebi ya bino te na yebi ka oyangai. Yango na soki yo koya kutuna oyangai aza na expérience pe makambo zomonana soki tu na pa na biso baba wuya kola bisuba. Soki tu na kuna lubazaka moyibi. Soki tu na kuna balubazaka moto na bitumba. Soki tu na kuna baba atanga classe biso pe na batondo ketinde na classe. Soki alobi azokokotanga te ozomonena likoko mana eza penda asoseka kende na classe te eza solo akota bakasho wi ozomona asala badega wi mwana mwasi mais Jésus a changé bomoi na ngai totika ta ona maboko ya molimo mosantu azwa contrôle pe moma nyonso otokoloba to partager parole de Dieu pour toi annoncer message ya nkolo na makambo eza koya après makambo nyonso bato déjà bayebi sekele mosusu ezali lelo tozo révélé yango parmi makambo kola loba nanga nazwi su moko na koyebisa bino tobondeli nzamba bo santu amen. Nzambe ya Israël le guerrier mokonza bakonzi nzambe ya banzambe
esika yo ovandi, que ton nom soit béni Seigneur. Pambolama nzambe oyo azokonfondre mayele ya bato, nzambe oyo asali ngulu grâce na ekoloso ya bayo batanga na baye batanga te, opesi biso opportunité na vie, oza nzambe ya motema malamu. Na pamboli yo mpona bolingo na yo, na tatoli bolingo na yo na liboso ya libota na yo. Pambolama nzambe na nguya nyonso, na netoli bonzambe na yo oyo apesi nga mokolo asika uta na botama na namona journée oyo te. Mama na ngai yebi yango te na papa na nga mpo baza te, me nga nazwi ngolu ya komona mokolo ya lelo. Bananga na bima na mokili na namona journée ya lelo te. Oza nzambe malamu. Tika te opambolama nzambe abakisaka un plus na vie na nga. Nzambe abakisaka mokolo moko likolo ya mikolo na ngai. Ozali nzambe tonga na osangisa ngo nde na okoma na chiffre. Oza nzambe moko malamu. Pambolama, je laisse ce moment entre tes mains. Prends soin de nous, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton peuple bazana posa Seigneur bayoka yo. Kolo yo bana kolobela libota na yo nazo révéler moko ya mabombami na yo na bi moko. Nazwi su moko pona kabola ngo na libota na yo. Poani na kabola ngo parce que olobi na nga makambo ekomi pembeni. Nga pe na otika bango te banda déjà ko se préparer yango na lancer moko ya révélation oyo Yesu yo zo contrôle Yesu yo kota na kati ya video oyo bikisa libota na yo na kombo na yo nzamba bosantu na bondeli bongo Elohim. Bomba ngai video esika baomema ngo Seigneur bamona kanda na yo, bato baotala nga na miso ya malamu kolo tika bamona yo, sika bao bakotanga na miso ya mabe bakana basalanga mabe. Nzambe na ngai yo leka na kokonfondre bango na bondeli bongo na lobi amen. Nzamba bosantu apambola bino. Elobi te so nakende classe ya négligence na kotanga te, nana lobi bongo. Tozotanga nga na bino lelo parole de Dieu pe na mobimba de 1 tina suka de 1 tina 22 heure eza na ntuti okoma na mwa 22 ou bien 10 minutes totanga parole. Bolingaka liloba moto aoyela bino makambo fotanga ape liloba. Après tokokende na message oyo eza très délicat eko révéler na mokili mobimba. Amen. Tokotanga po bo comprendre ke makambo oyo Nzambe alobaki na biso ekomi pene. Na bengi bato batanga ba classe bana misala te na mboka Congo, batala video oyo botindela bango. Bazo regrette ba classe na kenda ya pamba. Na mona pasi na nzela école ba moi na ba université kuna na ba campus. Elelo mboka na ekobota mapenza mawa. Ba classe na so na yiba ba mbongo na nga na bebisa na école. Mais na sa makamususu. Akwa bo tanga osala te video na biki botindela bango bango moto bo otala ke o mwasi avanda na poto atanga bongo otanga mabebo epoali nde sika esala ye ayeba tina classe oyo ya regretaka ozomona nzambe ayanola bato na bandenge ebele bato mosusu baregreta ba classe batanga na vie asali nango eloko te mais dimoi ayebi otanga ayebi kokoma ce qu'on a regretté, les lots ont matindé le baron moto pour pas mon valeur ya ba classe na baron ate ça et l'autre ça quand on vend comment na winzi ba ote kabilo na winzi mais quand même dis moi qui nzamba encourager bango na bengi bango na vidéo botinde la bango ya na bino atanga classe ana musalate tinde la vidéo nde sika ya mona ka importance sa classe ya tanga ki o ya ina ka regretter nde Germain do regretter mkolo ya buta mala kila mabe yepe orege aokumi aoloba te dimwe kenga na kenda classe nzamba zwa lokumu ata na osala te dimwe ke natanga na vie na considéra ki classe na ngai ke mwasi azotanga oyo anégligeaka classe na ye bokieseni bopartage bango soni na nga lokumu ya nzambe siko nayebi te pourquoi yo partage video te oloba nini o mama Rebeka eza te bato nyonso bayeba ke otanga na lekoko te etali bino te dai na tiango na etandeke pancha sango ya tokotanga tozwi apocalypse 22 na bina kotanga o mobimba so bomoni ka na sauté yo comprendre ke nasilisi te yo yebelaki place wana koki otanga te yango de information ko compliquer vie na nga te toza de accord de Christ union fait la force kotonga na yebi te yo tangi obomika moto yesu ba journaliste bayo ozonga pa ba parti oyo bakoma oseka ngai
tokotanga Yesu nga na otanga na ngai nga na otanga nalina natanga Yesu na attraper na kimokolo. Je lire la parole de notre Seigneur Jésus avant topesa message oyo ekokamusa bato ebele makambo okolo alakisa ngai ebele makambo namona nazwi moko na ekokabwana libota na ye. Totangi na Apocalypse 22 totangi na kombo na Yesu. Nzambe na okokosisa ngo sunganga molimo mosato nayoka de pema nde naza pwe nayoka pema molimo. Na nsima angelu alakisi ngai na bandi deja kolo sunganga naloba abe kotangi bandi ebale ya mai ya bomoi. Ebale ya mai ya bomoi esosisi liboso zelanga euti epai ya kati ya bokonzi ya Nzambe na ye te na okokotanga te pardon mpadi pema de mondo kwa de mère na BBC je vais vous lire 14 na sauter de alokwa mutu ya baby yangwana kagilanga mwana abimate esengo na ba oyo ba sukoli bilamba na bango po bazwa nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomo pe bakoka kokata na baprofete ya Jérusalem ya sika e bakoka kokota na porte ya Jérusalem ya sika. Esengo na yo mutu osokoli bilamba ya lokwa de na BBC makanti na lobebeli na kombi ya koseka moyena tara bizate morebe ko kimi na kimi te batiko na ngai natanga ke on déjà ya on a tout luki no sisa on di na suka méthode na koti koseka ne na BBC yotanga Apocalypse 22 na série tanga 22 mobimba Apocalypse 22 de 1 tina suka kuna ndenga na lobela bino pona yebisa bino ke natanga ke nkolo mutapesa ngango lobi kuna nde Nzambe azolobela bakupe oyo makambo oyo ezoya na mokili moi makambo koya maladi pourquoi pe boyeba pe raison mai ekobeba apesa ngai Apocalypse 22 na tanga elobi na Apocalypse combien 16 nde na ngai natangela bino soki na 21 mobimba Apocalypse 22 mobimba Apocalypse 16 mobimba botanga yango nayebiki botindelanga ba réponse na WhatsApp mama Rebecca natangi na comprendre esalanga bien na bato pe bazotanga esunganga to na lobaka botanga botindelanga nga nde na tsheda ya comédie de saliki na ndo sika to kemula de 17 minutes 18 minutes na video ya Nzamba pamba bino so na nina tanga na otya kosika te na zape tellement sérieux Nzamba pamba bino ya nayebiki bo comprendre ngai ke mama Rebecca algai penda lelo atanga ayaki penda atanga mais ye monda BBC bande ona botanga ba classe ya bien na mona ba servante so ba otanga bible pe ya Nzamba pambola bino tande botanga wana kaka parole du Seigneur ya Nzamba pambola bino eloko nini ngai napesa comme révélation makambo nini ngai na révélé omoni makambo bitumba oyo ezoya oyo Nzambe aza na nsima nango ye nde moto azobundisa bitumba oyo ekobunda na mokili soki basilisi bitumba oyo moko abundisi entre bato na bato aotinda bikelamu na ye babeta bino bikelamu oyo akela Nzambe akela mai Nzambe akela moi Nzambe akela biloko wana nyonso yango nde ekosokipe na bino ekosa charge na bino peuple de Sion bolimbisa ngai totangi na Apocalypse nano totanga na atandambwe nazaki na bule otanga denga mona milukela ba problème natangi pour Apocalypse 16 14 à 15 ezali milimo ya sambo milimo ya bazabulo yango ebandi kosala makamu esi ekei epai ya bakonzi ya mokili mobimba ezali kosangisa bango esika moko mpona kobunda bitumba na mokolo monene ya Nzambe ya nguya nyonso kolo alobi ya yoka na koya lokola moyibi esengo na moto
oyo azali eke nakangami bozela nakangami napema na natanga na samu te mobona bimisa oyo azali eke nazwi yango yaya oyo azali ekenge pe abatelaka bilamba na ye boye akotambola bulumbu te pe akomona soni te na miso ya bato. Babedi nzambe akosambusa bato baza na ekenge te baza prudent te bato bazoyeba tan te bato bazoyeba ngonga toza te mpo bamilengele bamibongisa me na moto deja azomibongisa oyo azomibatela ça veut dire meme elamba ne ozala tache te mpo deja aza prudent ayebi ta ayebi ngonga ayebi makambo nikolo azoloba mpe azosala mpe ayebi bato nini nzambe aza na bango mpe nzambe azolobela sikoyo banani nde bato wana yo okomibongisa komilengele par rapport ya makambo oyo nzambe alobi na yo me na 14 azoyebisa biso milimo mabe doki monguna satana ye nde moto aza na nsima ya bakonzi alingi asangisa bango abundisa bango mpona mokolo ya yawe. Mokolo ya yawe kel mokolo ezali keta oyo biso futo milengele to mibongisa mpo mobali na biso azali koya me mpo adistraire biso akoti biso na babitumba na baconfusion na koswana bato bakomi na distraction na place bamipetola bamibongisa bilamba na bango ezala tache te mpo mokolo yesu akoya basambwa te. Kosambwa eza wapi? Kosambwa ntongo otikali okoti lola te osambwa yaya me na bato bakozala épargné na jugement dernier ou bien na jugement nzambe ou bien na makambo oyo baza bato ya lokumu nde nzambe azolaka biso na kopesa bino lokumu bokoyoka soni te na bato bakobika eza esengo mpona bango me na bato bakokufa eza soni mpona bino mpo bokwei na champ de bataille bokwei na nzela eske ntango ozokwea wana ozokwea nzete oyo eza deja na bomoi me bakati yango kaka to bapikoli yango kaka to eza nzete oyo deja eza ya kobeba oza moto deja obebi parce nga namonaki bato ebele bakufi deja me koto bokufi nde bokufi bongo koto bokende bozolela ama moto so ezolela eza na place te nga namona mpa na nga moko na bandaka kolela wana ntango nakelinga mibali na ngai ye nazokeka kolela nalela kaka olongo lisembo ozolela kaka ngabi nzambe banda olakisa nga ya makambo avant ke tala makambo oyo ozosala molimo ne komona pasi mokola suka donc nzambe aza nzambe malamu me nzambe apermetaki mwana openda mpo azwa makambo serie te eboke na ozwa molimo ne na se bomema na lie de tourma kuna malheureusement nakomaki kuna te nga so namoni likambo na koloba na bino namoni mpo nasala mwa valorisation ya likambo te ke namonaki te bongo te namona lie de tourma te namona verte nakendeka bazobendanga baange bazobendanga na otya matata e jésus amonani mpo ngamo openda so mpe nzambe ndenge atalaki Rebeka so akotaki kana lie de tourma amona ye bato mwana oyo azali ngalisa façon ongalisa kuna na se nasira oya kotya kobanga na bato na ngai nza balinga te bato bakotya kobanga amen nalingi na revele bino révélation ya vague oyo ezoya événement eza à part bitumba ya une vague ezoya vague wana namona ngo nde nini na révélation nzambe aolakisa nga na telemi nazoganga vague mosusu ezoya vague mosusu ezoya maladi mosusu ezoya maladi mosusu ezoya donc maladi ezoya na mokili bokoma yango parta barévélation wana nopesa bino ke nzambe eza kaka bitumba te baguerre te maladi mpe koya na mokili botanga apocalypse 16 ntango lobi natangi yango nde namoni ke ndoto apesa yanga eza deja makomi oye ekomama ezokokoma nde na kokokisama ndenge alobi ekomi penepene babona bi vague mosusu ezoya me nayebi apart vague mosusu nde na nosa vague mosusu ezoya wana maladi mosusu ezoya apres nalalaka lisusu mokolo mosusu amemi molimo na ngai ake na nga wapi na mboka mosusu place maladi ekobandela naoloba na bino maladi oyo ekobanda amemi nga na mboka wana mboka ni amemai nga namonaki ezalaki Chine namonaki ezalaki kuna na ba incongue kuna nde esika maladi wana ekobimela ekobandela namonaki kuna nayebi te soki na bamboka mosusu ekobanda ye nde amemai nga mpe kuna namona ndenge esala bato nayebi te so ebandela mpe na place ka nzambe amemai nga kuna na Chine j'espère que vous comprendre bien nayebi te soki ebandela bamboka mpe mosusu mbala moko me nga na molimo na nga kolo akende na nga na kuna mpa na bango nde namoni maladi wana ndenge ezokosala bato eza lokwa maladi te ke maladi boye
ndenge moto la fièvre, je ne sais pas ba microbe epesi fièvre te, mais oh wana na monaki maladie moko ezoya na mokili eza somo, eza maladie moko soki ezwi yo bandeko nanga okomi lokola mbwa, okomi lokola mbwa, ata oza na hôpital oganga donc lokola monde chien akangaka yo boganga ozotomboka ozosala bacrise ozoganga kaka ndenge mbwa asalaka, ndenge chien asalaka, ndenge nzambe aolakisa ngai na kati ya bato bakomi lokola bambwa misusu mpe baozwa forme mpe ya mbwa, azwi aza moto atelema deja me afukami asali ndenge mbwa asalaka apesi forme ya cheval nde to andomema bana na biso na mikongo yo tie boye cheval bazozwa mpe forme wana donc maladi wana ekoti bango epesi bango forme wana bongo ndenge mbwa agangaka nde moto azosala crise na mbeto azoganga oyo eza video mwana alakisa ndenge andoganga na barévélation nde nandomona bato nde bande koagir ya makelele akomi lokola niama azoganga na forme mpena mbwa ya niama donc mongongo ezobima me na agitation na koganga na bacrise donc na mbeto hôpital moye te bato bakomi lokola baniama na mboka donc c'est ça. Est-ce que eza maladi kaka oyo totangi na Apocalypse 16 mobimba tanga pour comprendre Apocalypse nde oyeba tani tozali tanga Apocalypse 16 okoyeba tani toza na bondeli bino babolanda bokoma place na be bosomba bakai tokoma révélation oyo nazopesa bino oyo nazwa na part ya nkolo oyo alakisa ngai moko mama Rebeka nalingi bozala na kai ya kokoma barévélation oyo teke bozwi awa kaye ya ngai moko bosalenga ata kaye ya 12 feuilles mpona kokoma barema barévélation ya makambo ezoya oyo nzambe mpe alakisaka mwana na ye ata nazala na ntina te mpa na yo mpe naa na ntina epai ya nzambe amen bokoma yango mpe na bavexe na ndo pesa bino botanga eza kolo nde banomemanga wana mpona makambo oyo alakisanga kende na vexe ozwango sangisango ekosala makambo nga na pese l'action na révélation na vision to na ndoto nde eza makambo oyo mpe oza na makomi na nga na parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth natombola yango bien tanga yango nde problème ya makambo ya songa na otanga na wumbelaka mona natangi bien te nazongeli yaya kaka boye kita so na sisi verset pe maowa ndenge natangaka wana biso ndenge elekela ngai j'espère vous comprendre maladie wana ndenge ekoyela ba eza bon ndenge na révélé bino mokolo mosu na oyo deja eleki oyo tobengi bozwila ngai eko na oyo bolimbisi peuple de Sion balibakanga ngai nasengi ledi eza kaka boye na bato boye binga sika biso kaka boya ya biso ka bokanga bolimbisi après bandeko na ngai maladi oyo eyaki oyo deja eki oyo tobanda olatela bamaske olimbisi libota na kolo nasenga oseko mpo ani omona paso akoti awa tala deja 28 minutes ebele na video ntango mpo obande ya maloba mosusu oyo okota oyo ezalaki espirité na oyo nzambe apesi ozwi su mosusu omoni ezalaka bongo namoni nasengi renfort bolimbisanga bana na tata na ngai yango omoni ke na oyo nalobi na oyo euti oleka tobanda kolata maske wana oyo euti koleka biso na 2019 awa so 2019 ezalaki maladi oyo toyebi biso nyonso corona ezalaki bamaladi oyo balakisi biso na minganga ezalaki virus moso ekoti yo so respire ekoti yo na nini ekosala yo makambo wana me na molimo na spiritualité ngai namona ebongo te ngai nzambe amemi ngai na kati ya ndako na ngai nalamuki molimo mosanto amemi ngai wapi na fenêtre na ngai nafongoli fenêtre nazotala maladi oyo bobengi coronavirus nga molimo amemi ngai bitala coronavirus yango bandeko ezoya sikoyo na mokili molili ezosiko ya na forme ya bamabanki nayebisa bino monde tobanda otala bafilme ya Joseph ya Moïse ya filme histoire ka normal boye bondo mona to banda otinda basoterel bamabanki to nzambe atindaka na forme wana ezoya ya nayebisi bino lolenge wana na vitesse wana ya mwindu mpe molili na mokili mwindu basoterel wa baokota na bandako babisi nga tala coronavirus yango nanga na kamwaki nazwi na kamwaki na ndima ete ke maladi oyo biso minganga balakisi biso boye bamemi biso boye nzoka na molimo spiritualité nango nde yango oyo
nazalaki na fenêtre nazotala nazoloba bato bakota na bandako donc na ndoluka moto azalaki na ndako na mpe na bakota na ndako nzambe aza libanda tala eloko so ekoti ye eke kobebisa mpona nde yango na bomonaki coronavirus yango moniki na bible ya apocalypse 16 kola azoloba na biso molimo ya mabe eza na nsima ya bakondi ozomonaka bakondi bakomoswana njoka c'est le moment c'est le temps oyo epesami babundisa mboka na mboka mais avant bango babundisa mboka na mboka bitumba oyo toza nango ezaka ya apocalypse 16-14 te parce que nzambe apesa yanga mpe bible ya Jérémie ye moko aza na kati ya makambo oyo parce que ntango deja nzambe apesi biso révélation alobi esengeli makambo oyo ekoma po te bo avancer vers l'enfin ça veut dire Dieu a contrôle de tout échappé ete eza te ke ennemi na biso aza makasi ye nde moto akosalisa makambo no ezosama na nguya loboko na ye mpo ye arespectaka nzambe aza moko ya moto mpe atosaka makambo nzambe alobaka na ta na mokili oyo so boyebi te biso nde totosaka tatiaka biso na erreur mais soki ye alobi na ye kosala eloko te aosala te so nzambe abisi esala asali nde omonaki ana mwana bitinda ya nkolo wi ça veut dire nzambe atindi ye mpe azwi basoda na ye bamilimo no baesprit na ye nde atindi bango bokende nsima bakonzi parce que ta oyo epesameli biso ye moko alobi ye nde akosaka biso awa lokwa ye nde moto aodeside non soki bongo te bongo nde nini nzambe ayebisa biso na Job na bible ya Job conversation ya ye na nzambe nzambe azoloba omoni mo serviteur na nga Job ye abandi mpe koloba mpo nzambe apesi occasion soki nzambe apesi occasion to opportunité te oloba te ya soki oyebaka te bato ebele baservant de Dieu bakoyeba mama Rebeka makambo oloba eza solo nde bomonaka yo nalali nzambe ayevisite nga nalali nakepa nzambe nalali namoni nzambe soki nzambe atie yo maloba osolola na ye oswa na ye ya so nzambe atie maloba oswa na ye te oswa na ye te ata okanaka nga mokolo omona nzambe ozala nga boye nga mokolo okutana na papa na koloba na ye boye nga mokolo okutana na nzambe na nga funa tuna ye likambo yaya soki ye apesi yo ngolu wana te otune te omona ye alobi no mpe makambo tala loba boye esili ndoto ekatani to ayebi soki esala boye ekatani to alakisi yo ye likambo boye ekatani ozomona eza te makambo so elekaka ndenge na apocalypse na Jean na prophète Ezekiel aotuna na tuni bayebisi nga bo soki nzambe apesi opportunité ye mona bonzambe ne façon ndenge asalaki plan na ye do molimo no ntango ekende ko ye mpe po epose bakestion bosolola nzambe moto akopesi yango mais soki apesi occasion wana te oloba te Dieu a donné occasion à Satan et de parler, ça t'a parlé. Ce n'est pas que nzambe mo boy Satan ya bande oloba na bongo te. Et cette occasion moko boy ngai na ike vision nzambe meminga na vision na ndo so na nzambe botu na basala nzambe ya solo oloba mama oloba mama solo. Tokutana na nzambe penda ko sutu pe bona ndo to lobi inenge na tune loko na tune kiti ina ki na posa réponse poser question te oui. Ce n'est pas n'importe qui oye nzambe na lingi boto nzambe yo na losambo yo loba na prière mais tonga comme vision to comme molimo yende mtapesa occasion yaya yende mtapia sa to occasion de dresser les paroles ce n'est pas que Satan soit na posa ke pa nzamba ke ikandenge ake bible comme biso ke nzamba zaki na ba ange na ye ke na réunion et tout au coup Satan apparaître c'est la volonté de Dieu so boye ba te makambo ani komama po boye ba ke tonga ba oyebisa biso c'est notre accusateur c'est lui qui nous azo kize biso pa nkolo ça veut dire tonga ke ça le kobo na yo akoya ko kizio apo epesa mela e droit wana koya ko kize parce que c'est lui accusateur so ke pesa meli ete akize biso te moye pe oyeba makambo wana aya funda biso pesa te pesa mela azala accusateur c'est lui accusateur yango asalela rôle na po epesa mela ye ozomona siko yango wana pe tozo koyeba ke notre Seigneur Jésus aza ko intercéder na faveur na biso ya akize kolo pe alobi a intercéder abonde pour na biso a justifier biso to araba juste parce que Jésus a justifié biso ozomona mais ce n'est pas qu'avandi yaya na robe ne na mona ki ya mwindo akeka na place batu bazati ba robe pembe akenda kasonga non eza makambo esama c'est la volonté de Dieu a permettre ba biloko wana mais ce n'est pas que akenda kazonga so bongo kasi akenda zonga bo aza force okenda zongi na vaina non j'espère que vous comprendrez bien la révélation si Dieu nous donne opportunité de parler na ye à Pesach mais so apesi yo question te ni lilobata moko o dressé na ye ya yo ozwango te
osutu yaya na mafunda na bikupa makambo na yo osololi na ye te. Apesaka occasion na moto alobi aopia permission satan soki osimbi jo molimo okosimba te satan azotosa yango na à la lettre. Serviteur atosaka surtout ye atosaka makasi mpo kuto bino nde bana na nzambe bozotosa ye te, mais satan atosaka nzambe. Nzambe abi kotouche ama ya Job te, atouche te. Ozomona atouche te. Ntongo babotoli serviteur na ye nzoto ya nini, satan babotoli nzoto ya Moïse. Omonaki place nini babundi bitumba bazwi nzoto ya Moïse. Bomona place nini atia matata azolanda o kaka. Po ye mo ayebi nguya ya nzambe. Biso nde bana na nzambe tozo négliger puissance pe nzambe pe grandeur na ye. Amen. Zwanga considération. Bon azokosa bandoki ke yazana nguya azana nguya te koleka notre Dieu. Asala ko nzambe na biso alobi o nzambe alobi te akosala te. O nzambe apesi nzela te akokokisa yango te. Bitumba oyo koya ba maladi ekoya moko ba maladi oyo kola pesanga révélation eza maladi bato bakoagir lokola banyama banimal baoganga na bambeto hôpital moto aoganga makelele lokola moto azwi liboma bacrise ya bongo alakisanga maladi wana euta wapi ebandela na niveau ya likolo kuna na Chine. J'espère que vous comprendre révélation oyo kolo apesanga ya moko ya malade. Bi préparer milengela bondela koloba te kinzambe makambo oyo kokoma ekoma te yokela biso mawa te wana na ekoyebisa bino changer façon kobondela yebisa nesko nzambe boy kolo Yesu Masiya décision na yo ezwami affaire etatandi na tangi na Bible ya Apocalypse na moni oyo deje komama na mokola jugement na yo ozo juger bat na sa mabele na élection na yo ozo sala ponza malobaki élection na ezali élection nzambe ezali alobaki pas zo sa différence entre ba oya yena ba oya yete donc nyonso na yo ko effacer on ka buite po yo ozana eloko mobo biso nyoto surtout nga o na ko loba tangu nyonso te na loba ngo nde pona consoler yo na pesa o makasi biso nyonso to na ba difficulté to traverser ba difficulté be bref mobo na mokili awa mais lobite ba cause ba souci na biso to akanga bolamu nzambe pe o alinga sana mokili non pe kopusa ke to apusa na fin na vers la fin non nzamba aboma na Sodome na Gomorrhe na efasa na basi ya bazemi na babebe o baza ba inosa ba ibi eloko te amen mais po akokisa o ya lobaki comme elobi yawe na Bible ya Apocalypse na 16 kotanga na 1 na suki na 21 tanga yango lingaka maloba nzambe na lobaki lobisa nzambe tanga kama komi na ye nde tokoyebaki eza esi ekomama tokokata fei wana te parce que yoza na ba difficulté to yoboti bana en tout cas tokochanger nde façon na biso kobondela tokosenga faveur na ye etalisama bolamu netalisama na bavi na biso akanisa biso ajustifie biso ayoka biso mawa aépargne biso tozala peuple mis à part ndenge épargna Josué na épée ndenge épargna Caleb na bitumba nyonso ebundama na bana Israël nde babunda bazala épargné mabele fungwami bazala épargné bakota na bana ya na bango génération bana na bango batikalaki Joshua kenda na bango aprépara peuple wana akatia bango mai ya Jourdain pakotia bango na Jéricho. Alors nzambe ya bosantu nzambe ya Israël abungwani te il est le même hier aujourd'hui éternellement sala lokola Rahab asalaki asengaki l'aide lisungi po akufa te tonga monaki d'espion oyo Josué atindaki sala bongo koloba te nzambe kolongola Rahab alobaki te ekoma te tonga yebaki nzambe azali pe intercéder po ekoma te mais Rahab asengaki protection pe bapesaki ye oyo ezalaki elembo ya kolo Yesu Masiya zala nango na motema na monoko te pe ato utiliser yango so oza moto akisi nzambe moto ayebaka place nyonso oyo olingi omibomba nzambe ayebi ke yo ozoprotege kaka kindoki na mpo oza na susi ya kotika yango te soki kotala na kati ya kindoki no faso ozalaka na jalousie contre ngai faso ozalaka na jalousie contre baninga faso ozalaka na jalousie contre bato ozosala bato mabe na butu ozobamba baninga bamasheti ozobamba baninga bamarto banzete yango wana sikone mpe na ye yo kobika te okende bato bakokufa ebele bandeko na ngai et surtout nous les noirs bango bakomassacre biso ya jeté mais ozala combat final bocroire na nga servante na bino cette combat Dieu il est derrière pour mettre fin na mokili oyo
atombola bamboko ya kani, atombola asukola. Poso tolobika Congo ba oloba nzambe azaka nzambe ya Congo te, mais nzambe aza nzambe ya quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Mais nzambe ayetia elembo, nzambe atambola na bamboka nyonso te, aprenait un peuple. Alors peuple là, c'est peuple congolais. Koyoka kanda te, koyoka chaluté bondela nzambe. Alors pe na projet à bonheur pour mboka na bino. Mais il m'a révélé, nous les Congolais, nous sommes des juifs. Ce que mon abiso ka ba juif ya bo physique te biso toza ya molimo nde toza peuple Israël. Abenganga Israël ekolo ya Jacob na Esaïe 43. A traité nanga boyokani na Esaïe 54. Abongwani te, il est le même. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Cherchez notre Seigneur Jésus akosala o malamu. Nzambe onga na sambila kaza nzambo apimaka. Aza nzambo aza na bomoi. Aza nzambo alongi liwa. Soki balobi ke aza ya mindele, lokola longa liwa akoma nzambe na ngai. Parce que ye kuna lobi quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Mutu nyonso abondelaka nkolo na Romains 10:13 o asambelaka nzambe, Bible lobi akobika. Lokola yende nzambe ya banzambe nyonso, yende akopesa biso bomoi. Tika nzambe ya bosantu apambola bino na kikako révéler bino maladi o ezoya na mokili. Peuple de Sion pek changer façon na kobonela, changer façon na koluka nzambe, koloba te ke makambo ekoma te, parce que ayebisaki nga il faut faire comment pour bo avancer vers la fin. Bitumba ba mai banzala ekoya na mokili. Préparer liloba na nzambe lobi déjà to milengele potango et to yebite ye pa lobi na biso na Apocalypse 16 wana to tangi na 15 alobi akoya lokola moyibi. Makambo ekobanda peka bongo. Pona ni makambo ekobanda bongo. Oyebi pourquoi pesinga dati te? Pourquoi pesinga dati te? Pourquoi pesinga moi o makambo ezobanda tabi komi pembeni? Parce que alinga no se na mokili place wana pe na mabomba bikache to panza yango. Peuple de Sion biso toza ok kolo alobi to fongoli makomi na epona ko éclairer libota na nzambe. Tango alobi na nga makambo ekomi peni ma pesinga moi te, apesinga dati te. Ça veut dire l'événement nyonso ya notre Seigneur Jésus de Nazareth ezalaka te lokola mbula ava ebeta likolo yindi ya. Oyebi ke mbula ebeta lelo non. Makambo susu eza lokola mbula te. Ozomona makambo susu eza lokola événement na lingina sala na no se basali na ngai eza lokola mbula. Même makambo susu eza lokola mbula te po bombi ministère caché na ye parce que mukolo akoye yebani te po te bino boye bake mukolo Yahweh akoya yebani te. Donc bo milengila bo comprendre ndenge nzambe atambolaka, bo comprendre ndenge nzambe asalela makambo na ye. Donc nzamba bo santo nzambe ya Israël apambola bino parce que na yebi ke eza mabomba mine wana po atangisi biso yango akoya lokola moyibi. Est-ce que makambo ekobanda biso lokola moyibi? Milengele, mi batela, mi bomba, pote nzamba bo santo abatela yo abomba na kozwa risque te ya bozo mwa de na osasabu. Donc bo comprendre bino ndeko. Donc nzambe ya bo santo apambola bino na yo muto bongo na motema te opesi nzambe bomo na yo te. Kosekanga te kotalanga boitulu kwa ndako zozika tatola nzambe na Romains 10 bondela awa aloba nanga délivrance eza makasi parce que apesaka ngango révélation oyo ya Romains nga nazwaka ngo première fois nazwaka ngo ntango etadama mwana nge bibaka nzambe ayaka na révélation ya bisinga azwa Romains oyo tangelaka mwana bino bamama bozotangela bana balivre nde mindele batangela bana kantike ya valable biso ya biso yango maloba na nzambe protéger Ephésiens 6 ebatela ye otangeli bana ava balala bandi na Psaume 51 okena obandi awa na Yesu azali kolo pamba te nzambe mutu asekisa ye okena Ephésiens 6 otangeli bana oke kosenga lisalisi na Psaume 20. Donc nzamba bo santo apambolo pe verset o na zongeli kotanga ngo susu actualité pona linga ngo déjà mingi po pesa bomoi na bana nanga. Donc eza verset na linga ngo mingi des servantes na ye lisusu ko courage ngaki nzambe alobi ba yebi te apesi biso Romains 10:9 totanga to yambisa bato kolonde na evanda na bia nzambe pe apesa ngango. Donc na nzela moninga nanga akourage nga pote na yeba ko tanga ngonde na otanga ngo mikolo nyonso boye. Nzambe ya bosanto, nzambe ya Israël, nzambe alonga liwa, nzambe abulamu,
nalingi bondela po na peuple oyo. Yawe nzambe na bomoi natiki nasambela miso afunga mabandeko. Bino boza concentré ponga naza ka boyebo. Yawe nzambe ya busantu nzambe ya Israël obongwani tekolo natiki libota na maboko no c'est que moi j'ai compris ba charge ki bana na yo na ba souci na ba combrement na ba passe na ba difficulté après bazote ya banke soki nzambe ozana nzambe fozala ka riche soki ozana nzambe fozala bien dès que ozabe te fo bunda balakisi bana no kobunda banda babanda kobunda balonga ate njoka ya de combat ki bakoko bunda bango moko ndenge Israël azwaki bipeke kobunda ndenge David abundaki meza bitumba mususu soki bakoki te batikela yo parce que nous garder silence mon éternel je combattrai pour vous mais peuple wa bazo sala ke yo bundela bango te babunda bango moko ba memi peuple na distraction mati était amilelo kangi peuple na boumbu na sengi intervention spirituelle par ange na Michael akota bitumba oya bundela bana ya libérer bango na mai ndenge arrive à libérer réponse ya Daniel na maboko ya ba ange ya mungu na satana ya ba presse tika nzamba bo santu nzambe oya kufa kipote bino bobika akangola bino a épargner bino na épée ya bitumba a épargner bino na minduki ya bitumba a épargner bino na malade o na lobi eza koya vague musuezo ya soki botangi makomi na nzambe nde bo comprendre ki malade ekoya na mokili mais na sengi grâce pe faveur no bulamu na etalisama na bana na yokolo po yo lobaki kobatela ka bana yokolo Yesu Masia tika protection na ezali kona bango bulamu na ezali kona bango papa kangola ba esprit na bango esika bakanga ki on a ba faux église kangola bana na bisika bakangami na boloko na bowumbu ya satana kangola bango esika balandaki ba faux servante ba faux serviteur bakangi bana na ba prison démoniaque satanique Seigneur délivre ton peuple Seigneur na sengi aide na lisungino e bongo na basi ya bandumba sala bangolu ba yeba yo ba miyibi ba bongo la mitema no kolanga ba ya kokumisa nzambe ya bosanto to yeba ozana kembo ozana obongi na lokumu na pamboli yo Seigneur Jésus de Nazareth parce que yo yoki kolela nanga pona peuple na yokolo milimu na bango ndezala délivrer parce que na réalité ya mutu ko eza mutu ezali molimo kolo bazala libre na kombo na Yesu Masia ozali nzambe ya bosanto na bondeli bongo na lobi amen tika nzambe apambola yo nzambe bosanto abatela yo nzambe apambola yo nzambe asunga bino nzambe asala bino molamo na pesi bino bai na yebike bozo zela video na lakaki bino déjà video na nasalaki na lingi na chango ndi lelo mena biti lelo na tela bino oyo révélation comme nzambe matisi ngango na lobela malade oyo ya batu bakoma déjà nde na opesa bino signe tombe soit après 2 jours 3 jours bota la vidéo ya signe ya mokili mobimba oyo balingi babima mboka oyo baobima quand est-ce que baobima pe baobima kana loingi te avant obima malgré na révélation wana na pesi elembo okola pesaki bino mpona kobima na mboka mais baninga nyonso misusu bazwa lieu de refuge na bango bazwa lieu de refuge ngala azwa lieu de refuge na ngai yo pe bondela yebisa nzambe lieu de refuge na ngai parce que mboka o bozomona mboka Congo mai na monaki eza somo so na zo ebate boko bata mawa boko bomba ma boko bomba ma wapi boko bomba ma wapi yangwana to senga lisalisi ya nzambe ya bosanto to senga lisungi na nzambe alakisa mboka ni oyo koki kokende na bana pona kopema po prière ezali dia na avec c'est biblique donc Yesu pona libota na olobaki ba okende Egypte kuna nde bazwaki ya kolia babikaki na nzala ebongo biso na bitumba oyo biso na famille oyo tokobikela na mboka nini eza clair pour prière na bino déjà ezali na Bible bakoko na basala ona pona ebisa bino bopona bikokela kokela te bakoko mutu ya bazali bakoko pa pamba te koko apumbwaki aza koko te mais koko malamu aza koko oyo atambola na obanga nzambe lokola koko Jacob lokola koko Isaac lokola koko Abraham kozora bikokela te tika nzamba bosanto apambola bino bye